Ils ont manqué 4 pays qui ont manqué du son. Alors qu'il y a le baki, on a rebongi ça le côté de voyage. Bienvenue chez Irsil Botela TV, mbotena bandeko nyonso o balandaka biso. En tout cas, ceux zambalano ya liboso au côté na chaîne na biso kande toloba bo s'abonner. Alors abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba vidéo na biso et kosala malamu mingi. Lelo na ye liboso na bino na ye toyoka Olga Kabelo, toyoka pe quelques comédiens, to silisa nanu likambo oyo. Alors, tu vends l'internet, tu moni likambo mo bimi ya Olga Kabelo a salaki a organisaki défilé ya Kabelo na ye na ba comédien na biso et après te koyoka ba perruque et bungi bakangi ba comédien miyibi ba blo mo ya bongo. Alors, lelo to eko éclaircir bino to landa li solo oyo ya Olga Kabelo e bandaki ndenge nini ti eyo kokoma na niveau ba ya kokanga ba comédien na biso miyibi. On compte très bien. Total, il y a par exemple 50 personnes. Et c'est logique. Parce que là, ça va avant de qu'il y ait des locaux. On compte très bien. Total, il y a par exemple 50 perruques, 30 perruques. Tout aussi ici. Et c'est logique. Il faut pas compter en pays. Et en même temps, on a toujours bateau, va contrôler. Et c'est logique, papa nana. On comprend? On dit que dans le phénomène de les gars, et ça n'a pas de quoi, on a dit que on va la paix, ma campagne, les gars, la musique à la distance. Et ça, ma campagne, que les gars, bomba, ma oya nini, non. On a compté ma périg, on a autre, on a compté. On a dit, c'est pas les qui n'ont pas. Mais il y a besoin de dire que ma périg, 4 périg, qui sont ça. Mais qui n'a pas le solo, à si bien connu sur ma périg, de sa soupe, les effets qui la table. À tirer bien sur la table, à bandir sous au compté. À raconter sous, à compter, ndeko na ngai tozala pe batu kamen tozala vraiment batu moi soyo a expliqué comment bilo ne bungaki atalaki a compter moni ba Kabelo ne manka tangu yo compter biloko omoni ba Kabelo no manka est-ce que otuni bato yo pesa ki biloko otuni bato pesa ki biloko te olukyo vérifier te pourquoi biloko no eza manka car ndengo compter omoni ke 4 perruques ezate directement au pandi ba comédien sango na réseaux sociaux directement au plibien ba moko ke ba comédien ba yibinga ba perruque tous abatu quand même tant yo pesi batu biloko basali nango défilé basilisi bazongisi otunite banani bazongisi otunite banani bazongisi te obosani ko kende na mesa 4 personnes mo bavandaki opesi bango ba Kabelo bango ba défilaki te obosani loko wana directement tango monika 4 Kabelo manka au plibien ba mon internet obandi o salimba moko batu nyonso ba yeba ke ba comédien ba yibi ba perruque. Pourquoi tozala mitema mabeboy? Pour ni bolingaka ko sali réputation ba comédien mboka na biso. En tout cas na likambo yo esenga penza solidarité bandeko. Mutu maka ko utaka par-ci par-là te ayo ko sakana ba comédien mboka na biso. Bien sûr ba comédien na biso ba finga na bango na bango oui wana ça entre eux. Eza nde ba finga na bango problème yete za problème na bango mutu koyo sali ndi mutu loko ya Nicole bakata mutu loko e bakata o azakata na problème na batuti okoyo sali réputation na internet te pona Kabelo a 2000 ya 2023 Kabelo na 2023 peut-être ça qui na ba 2008 ba 2009 là ça va tout le bake ba yibio ba Kabelo na 2023 ah bandeko nanga avant Olga Kabelo ya na Kabelo na Congo avant kita na Kabelo na Kinshasa ba Kabelo de ezala avant ba comédien ba zo ba Kabelo ba sa défilé ba comédien de ba lata Kabelo ni oizaki spécial ka o ba comédien ba oyiba pour ni ko sali réputation à battre pour ni ko baby sa réputation ba tout quoi ba beba kata
pasi nangi za penza mingi ne bakata mimika bongo zangi mbongo somba periki balata ba periki to monaka bastar na biso yango pe batu bo saka na bino bastar na biso yango bo fingama muta ko uta musi botala ba caché na bino botala ba caché te tomoni Gomez aye azui itil peshanga kumbi bake Nigeria kuna ti bazongi kaba asambwene kabo in internet papa esili ndermona la jo na Olga Kabelo so Olga Kabelo aya azui kaba comédien na biso soka futi bango combien asalisi bango ka défilé likona ngo saboli bango sambusi bango pona ni star amuta kilo tomba benga star amuta kilo boa ba comédien obo sale belé na mboka na biso bo sekisaka biso bo sala ba makamoto zana bandako na biso vandi bo stress metango tie kaka ibakata oseki otie mimika bongo seki otie Marie-Jeanne oseki otie Marina Labo seki koma mutu mo ba ko utaka uti na ya sakani na bango bino moko pe bo mi pesa valeur s'il vous plaît les comédiens Kachango ya combien? O Olga Kabelo bozo ki pa eza nini bo signer ki contrat ya ponga yebi ke ceux qui ba yé muto ayé a solliciter muto aza star contrat signé ça ki wapi ba contrat signé ça bino azubino ka a tebino ka liboso la tebino ba perike ofele bo défilé ah mais non toujours nga batuko tomona katana balmatation o ba magasin o nini soko sali publicité ya elamba na soko lati na nzoto na olongola te okezongisa na boutique okolongola te stock nyonso o eyaka muto sa publicité elamba na so akota ki stock so akota ki 20 pièces na boutique na ye moko atango da ya muto sa la publicité a ozwango fele ezala bongo osali publicité mafuta opakola mafuta na ozong songo te po batekela ba client ekoma ya yo osali publicité na sapato ekoma ya yo koma ba comédien na biso Olga Kabelo ko uta ka uti na enenga uta ki wana aye na ba Kabelo ne po pesa bino ka bo défilé nango bozongisa ba niveau na bino Olga ko pesa bino ba Kabelo te bo défilé nango bozongisi na landi live à Barcelona yoki koma Barcelona tomboki libino Boza ba star, bo simba mbongo, batuluka ba dozo, ovana ndako mwa bien, oza star o simba mbongo. Mutunuka Olga Kabelo, ako influencer na nini? Kapwa ya ka peso Kabelo, no ka Kabelo ka o défilé na ngoko eloko te liko na ngoko mona futi mbonga malonga te. Liko na ngoko mona futi mbonga malonga te. O landela bo peso so $100, so $50, so $100 bandeko. S'il vous plaît ba comédien na biso. Bo se respecter penanu po muta uta musika ta yo saka na bino na oki pasi komona Olga Kabelo ayo saka na ba comédien msukutu na yebite ko fungola maison Kabelo zelote lelo ba comédien na biso so po bike ba koma azwa ida fongoli maison Kabelo ba fongola ngo ba simba de ba mbongo ba osomba ba mituka ba otambo na ba mituka ki comédie ya kala ndenge ezalaki ne ya lelo za différent to mona ba comédien na biso nde ba évoluer tozo mona boza batu mo bozo ba cacher bozu ba contrat na ba place moko boye to konto mona na TikTok awati ba Maria Tumba ba vie bongi ba na TikTok azo ba contrat na ba bisida wana bien bokasi ba suki Maria tsaka na mutoka enda kozongisa nde babenga kaye basali ye coiffure ba coiffer penza bien après ceux qui assisi ko sala libista la longoli coiffure azongisi non boza ba comédien boza ba star boye ba valeur na bino za star munena mboka boa ba star munena mboka prévenez que tombe kufa ya gouvernement de kundabino boa ba star mutu moko lokuba Olga Kabelo akoute pana bango ta ya asalisi bino défilé apesi bino plante tiana mutu okosika lokwa ya yo aposition longo libana mikie kakati comment bakozwa bino lokwa ba mikie aliko nonga luki a salir réputation na bino on eza sabotage
wana ezo luko sakana na réputation baninga wana ezo luko bebisa boyeba te ntango bobebisela bacomédien yango baréputation bazala mpe na bafamille baba mama bana bana misu bana mibali misu baba marié ti boya kobebisa baréputation na bango eya bien te eza bien te. De Olga Kabelo a voyagé ne kana ba Kabelo ne ba na Angola ko soki wapi soki poto soki Angola soki wapi a voyagé nango kati aye nango papa poa poka yo salir bino liko nango pa Kabeli mutu mo perikite na tele ki soki kaokera onga no bi ba pesi ba perike kitoko be ba seli plibiste e mawe njoke za nango ba pesi bino te mawe. Pourquoi vous tolérez Babylon Moussous? Vous êtes star, mi pe sa valeur. Vous tolérez Babylon Moussous? Tant vous êtes star, pe sa valeur. Moutoutan aye ayebiso ke o sale les plibistes a fouti yo. Bo signer papier, ça contrat. O sale la plibiste jour moko, o sale la plibiste 2 jours, 3 jours, et ça contrat. Olga Kabelo tia yela kibino bo défilé wana za contrat bo signer papier to défilé ok caché na nga ya o défilé na sengi autant oza comédien bino bo défilé le na ba periki na ye batu ba moni ba ludi ya koti simbongo e liko na nga futi bino buzoba liko na nga futi bino humiliation s'il vous plaît. Tolinga bino ba comédien mboka biso tolinga bino to na posa mutu mota libanda ou ta place moko yo sakana na bino bo tombola ba caché na bino ko comédien kenda pamba te bo tombola ba caché na bino. Olga Kabelo a évité asali affaire na banani Kabelo ebungi luko tuna baninga utuni baninga to memi na réseaux sociaux au BBC vente na yo au BBC vente na yo po biso ba fan ndeta ba Nicole Bakata boy ata na ebi muta osomba Kabelo atanga moko na osomba Kabelo na Olga Kabelo te muto alinga ke Bakata amoni ndengo sali réputation Bakata na TV likola Kabelo a osomba te. Et lelo to komo mona bato ba komo loba muta somba ki ngana somba ki Kabelo Olga e kuba e ngana somba ki obibe omibomi oye na bulo sali réputation bato ba sungi yo bato ba sali yo défilé msu ya ofele bato ba sali yo défilé futi bango te soko futi bango na ndimi te ko futi bango mbongo ebele ba sungi yo baseli yo faveur comme biso ba congolais tozalaka na motema malamu motema mabe ba congolais zaka bazua na makao mususu basungi yo baseli yo ba plibisto teki ba Kabelo na yo et après au futi bango buzoba otikali ko zonga lo yindi seli bango ulingo yeba na tondeni ko yeba na sime Bakata ko yeba na sima Mimi. Lelo bat ba pesa Olga Kabelo respect ba pesa respecter ba comédien après makambo to yo mona ote Olga Kabelo azalaka bongo kutu bwena Karine zaki boy kutu ba live salami na TikTok ata 300 mutu moka yo zo bino bo défilé na ba Kabelo na milai bo tie na mutu na suka nango longo yo pesi oza star andeni o star andeni elo ba défilé comme ya yacht elo ba c'est la publicité comme ya yacht ba star na biso bo mi pesa valeur bo tika ko mi kendara ka boy ba zwa bino bongo bo tika to linga bino makasi bo sala honneur mboka na biso to yo tombola bino bato muso ba yo kitsa bino poani aoutine ka place aoutina foutine ka billet pour ce ka yeba kike na osali c'est combien de personnes ni défilé na osali c'est qui 4 personnes na 4 personnes wana fona longola 4 Kabelo nanga na pesa bango na futi bango na mbonga caché na bango alinga yate aye po yebi ke bo senga na bino eloko ta ba comédien mboka biso bazana bango bongo yango aye
Po soka yeba ki ke boza pena trop dur. Aoyate. Aoyate. Azubino faible. Olga Kabelo azubino faible. Likono nga panzi sango na réseau social kangi bino miyibi. Bino mo bo linga ba blo mususu. Ba comédien na biso bino mo bo linga ba blo mususu. Bino mo bo linga ba sali ba réputation na bino. Bino mo bo linga ba sango na bino ke na ndenga mabe. Bino moko. En tout cas likambo ete ya bino mbala sima. Bo linga osele loko wana te. Bolinga kosala eloko wana te. Muto yo luka yo tia caché na yo. Muto yo luko se le publicité tia caché na yo. Publicité loko nini osala. Ya plante, ok. Après publicité on tia na muto etika la yanga. Yes. Oko longola te. Ba bijou la reine ba tulo ba bimi yibi. Ba marina la ba bimi yibi. Na ba kabelo o yemo ka pese ya bango. Batu ba vena mesa yo déposer le ba kabelo bozwa. Bango ba yeba ndeni ke yo kosa. Bango ba mataliko la podium te me yo pesa ba kabelo po ani ba ningisela ningiseloka. Ah! Yaya. Kabelo na moya lelo. Na moya lelo muto yiba kabelo. Na moya lelo kabelo na ndenga kalande zala pasiti. Na moya lelo muto yiba kabelo te. Muto pa yiba kabelo na star. En tout cas, epesi pasi epesi pasi bastara mboka na biso bozwa mayele, bozwa leso. Likambo ete ya bino. Bozwa mayele. Esali biso pasi. Komona mutu mo baolo baso paza angolaise. Esoki paza congolaise to yeba te. Aye wana ka papa poti bino akena e. Mutu aza ni star. Azaka na maison Kabelo. Kombo wana Kabelo nde lengisa bino. Aeka poti bino papa poti bino akene asakane li bino ka akene eza propreté bandeko ba star boye ba valeur na bino bandeko na biso ba star boye ba valeur na bino boye ba star aminene boye ba valeur na bino boye ba star azanani Bastar muso azala ba lolendo ato finga bango baleki lolendo bango pena baleki bana raison Star amuta pampamba te Star amutu te ya pampamba yango ba youtubers elo ba komo sakana bino po bino mo ba laisser aller leki ba youtubers boni o ba sakana ba star laisser aller leki Star amutu mo alenga ba $50 te bo simba mbongo ti banda ko bo futela ya bien Leo to komo otali télé réalité ya Congo ya comédie lobi kokamwe kala ndenge ezalaki na moya lelo kokamwe me mutu mo ba uchi ka musika ayena bakabelo na ekute kuba nango ayo sakana bino ayena bakabelo na emoko bo epupupupu ayo sakana bino ayo kita bino valeur na internet akiti bino valeur ba place nyos te za ba place okende te Ezaka te mutu soka organisation mo eloko nemo boye ngape fona kene pona za comédie te. Bozala kilo. Ba ilo pe microbe ete na oloba te. Ovaye na yo olieda. Ma bino bozaka ba ile bino microbe njino koloba. Ba ile loko bo banjino soki ndenge nini epesi pasi na yo ki yango pasi. O eza humiliation. Mutu moko koya ko humilier ba comédien na biso na mboka na biso te. Mutu moko jamais ako utaka uti mboka na bango aye ko humilier ayeti na mboka na biso ka po humilier ba comédien na biso. Pona ni soki défilé ni. Bo seli défilé bo lukele ba client eliko na nga futi bino buzoba boni buzoba boyeko. Boni buzoba boy. Bande wana botsa ba j'aime Botcha ba abonnement, botcha ba j'aime, bo partager monsieur et ça la bien. En tout cas, no ki kande, Olga Kabelo place ozo pesinga kanda, mais yeba ke, obomi marché na yo. Obomi marché no makas, sans le savoir. Bisous, bye.